Africa 21 TV, un nouveau monde. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo centre mbote na biso nyonso bana papa Simon Kimbangu na tina ka papa de lungana lobaki to bundela lingumba to pe to tika lingumba bilanga na bangulu te papa Simon Kimbangu tianga na yeko lengisa biso ete ba jeune to telema to vanda les sociétés nyangwana epesaka biso courage moko to meka koloba parce que lingomba eza ya biso Ningombe zali ngai ningombe zali yo dans ce tozomona likambo moko eza ko marché malamu te so toza kutika eza lokola tozo linga lingomba na biso te na lingi to partager thème oyo ya crise de confiance na crise de confiance nde na komeka ko développer ba point mibale lokola connaissance to pe secret ya liboso eloko liboso sengeli toyeba ete na likambo nyonso to bato mibale nde balobaka so bayokani te bakoki kotambola te po bato batambola nzela moko seki baza na boyokani to mpe bakangi likambo moko nde nzela na bango ezalaka malamu ye moko tata nzambe na mokanda ya Ozie tokotangaka akomi biso na Ozie 6:4 ki bato na nga babundisami mpona kozanga boyebi toyeba ete ignorance ememaka bato na mabunga ntango toyebi te tokosala bamakambo ebele oyo ekoki komema biso na baerreur mingi naza kosadresse na batambwisi nyonso en général ezala ya groupe mouvement ti na niveau nyonso totala mokanda ya Malachi chapitre 2 verset 7 balobi na biso moto babengi mosali ya nzambe to responsable esengeli moto wana ayeba likambo azali kosala azala na connaissance ya bonzambe azala na maîtrise ya matière to ya science po bato baya koluka makambo epai na ye biso na lingomba na biso elobami ete mondimi fo alukaka batambwisi po atunaka makambo ya lingomba to mabombami ya lingomba ndenge moko mpe molandi esengeli alukaka bandimi po atunaka mais soki bakotuna yo to ngai soki toyebi te tokorépondre nini ndakisa na paroisse na biso moko bana bakendaki kotuna papa pasteur chargé ya évangélisation pona nini tosokolaka bolumbu te papa alobi ezali mobeko ya lingomba oui papa ezali mobeko ya lingomba kasi pona nini pasteur asiliki alobi bino boza bateti nalobi na bino ezali mobeko ya lingomba omoni explication ezali te bana wana bazotuna parce que bango mpe bazotuna bango bazoluka ndenge nini bakodefendre po bakende koexplike bandeko na bango oyo batunaka bango mituna nyonso wana ezali connaissance biso na lingomba na biso tozali na cours biblique oyo eza presque gratuit na nkamba mais tolingi kokende koyekola te et tolingi kosala ba effort te or papa à chaque fois bana ba jeune tosala ba recherche soki tokokola eke makambo ya lingomba na biso moko tozoyeba yango te tokodefendre yango ndenge nini yango moni bakimbangisa bakoka ba débattre basuka na kosilika na bakanda mpona nini tolingaka kosala ba recherche te po toyeba oyebi moto pa koma mondimi abandaka nano ntondi landi nde akomaka mondimi omoni okobi na niveau ya misato wana singelo yeba deja makambo ya lingomba ta mosusu lobi mpona kopona mikoko yela yo koki kokomba nkengi longi sielo eti likolo batiaki ndanda nsani ya mosala wana mpo moto mpe akola malembe eza mingi malamu te kolongwa kaka na se mbala moko mati okoma passer me makambo ya badiacre oyebi te nonso ya bakatéchiste oyebi te nonso ya bakengi oyebi te yango ezosala biso mpasi makambo ebele tozosalaka par ignorance yo yebi na yo te bon batie yo papa mo responsable esalisa réuni okoloba na bato wana nini ale soko okutani na moko to mibale baza wana baza na connaissance plus que yo okomi na bango kanda baokoma binemi mpona nini parce que yo moko motambwisi ozali na connaissance te ya makambo oyo oza kosala bandeko na nga ifingeli toluka connaissance papa lobi na biso topesa ye maboko mais tokopesa papa ndenge maboko ndenge nini na Exode chapitre 18 soko bandi kotala na partie ya verset 13 bokilo ya Moïse apesaki Moïse conseil ndenge nini akoki kotambwisela bato bakabolaki ba responsabilité bato bino bo juger ba makambo mike oya suka
yango ekendaka pa ya Moïse pour a traiter dans ce tel Exode 18 na 18 na verset 26 Moïse abande ko traiter ba makambo ya minene ndenge papa Simon Kimbankenga na sala na bato lelo bino bo résoudre ba problème ya mike oya suka ya molimo nde pa inaye mais pour tout résoudre ba problème ya bato faut tozala d'abord na connaissance donc na ko recommander biso nyonso toyeba ke cours biblique ya nkambe ezali pona mondimi nyonso soko komi ka mondimi ozala droit ni koyekola pona ni tolinga ko kene koyekola te tolingi koyekola te mais tolingi plus ba responsabilité tant qu'on peut se responsabilité okosuka nango wapi connaissance ezali te nde wana ezali mabe donc toluka vraiment connaissance na kopesa bino quelques exemples oyo ba makambo toza komona tomonaka na ba mikoleleki olina tanga bakombo ya bamboka mais na koyebisa bino ka ba makambo ba fait diacre papa diacre na mboka moko soki moto aza na problème azwi mai ya atie abondeli atangisi matanga ya mai ya nkamba asokoli moto moni asokolaka moto or ke biso ba principe wana na lingomba ezalaka te mais ya asalelaka yango siko totoni moto abongo oyo awutaki na bamangomba songosongolo ya bapevalongo tout ça donc aye na pratique wana katikati na lingomba esika wana mpe bandimi bayebi te bazotambola kaka ndenge wana omoni biso bakibangisi tomoni esika mosusu ebembe matanga mokonzi ya lingomba un représentant alingi kosala libondeli ya bafukami na staff na ye mobimba bandimi mpe bafukami mais biso na lingomba na biso à part banzoto ya bapapa tokoki kofukama na liboso ya matanga mosusu te même une minute de silence na lingomba na biso ezali ya kopekisama nyonso wana ezali kolakisa ke makambo biso tozali na ignorance ya kozanga koyeba makambo ebele moni passer ya lingomba ya kimbangiste asalisi mariage apesi bato babali des attestations de mariage mwasi azwi ya ye mobali azwi ya ye nyonso wana eza bamakambo tozomona yango partout oke na mboka mosusu awa bato batambusi so balingi bakongonga ya mibale ebeti avant ebeta baza na concertation soki ebeti bango nyonso batie maboko lokola bazokota na communion bazokokota na ndako ya nzambe batambusi bakotaka ndenge wana chaque dimanche mais papa meme akotelaka bongo te ezaleli euti wapi o biso tokangaki likambo o nkambe elobaki so bokangi likambo malamu bokoki kosalela yango mais papa kolo lingomba lobi oyo tobakisaki tolongola bino boza kobakisa makambo ya bino oyo na yelusalemi esalamaka te donc baréalité eza ebele otali moto aza responsable makambo azosala eza conforme te na lingomba mpona nini parce que tolingi bagrade mais tolingi kokende koyekola na nkamba te toluka boyebi tozala pe na courage wana mais soki oza na connaissance te okomema bandimi na baerreur ebele donc j'insiste plus ke na moto alingi responsabilité même eza mouvement linga oyebaka korane nanga etambolaka boye boye na babankengi batambolaka boye balongi ainsi de suite mais olingi kaka tolingi baresponsabilité mais tolingi koyekola te oyebi règlement d'ordre intérieur ya lingomba te principe méthode omona te donc mais okotambusa lingomba ndenge nini okotambusa bato ndenge nini toluka boyebi faut qu'on ait la connaissance donc surtout on a la connaissance te wana ezali passe na leki na likambo ya mibale na point yanga o dans le bas point na lobi ya mibale wana j'ai parlé plus pour la connaissance qu'on a ina lobi la likambo ya secret tata nzambe ndingi asala mokili oyo asala biso ezali azana secret na ye oyo biso batuto yebite omoni ntango alingi kosala mobali alalisaki mwasi plutôt alalisaki mobali pongi po adam amona te makambo oyo azosala parce que eza secret na bango bonzambe omoni na mokanda ya acte chapitre 1 verset 7 okomona nkolo yesu alobi tata nzambe aza na secret na ye mokolo ya kosala likambo ya koboma mokili eyebani kaka na ye moko donc nzambe azali na secret omoni so ozwi Josué na Josué chapitre 2 verset 1 Josué atindaki banongi en secret bakene kotala mboka ya elaka ye moko kaka garder secret na ye na bato wana mosali ya nzambe soki aza na notion ya secret te okotambusa bato ndenge nini c'est vrai balobaka ke tozali na lingomba ya solo faut toloba solo mais toute la vérité n'est pas bonne eza na bavérité ekoki koboma soko bimisi vérité oyo ezali ya mabe omoni ke likambo eza nango ya solo mais so na bimisi yango ekoki kobebisa okoki koloba yango te na kopesa exemple ya Abraham na Abraham tango tata nzambe aboni Abraham nakanisi tomona yango biso na totanga likambo oyo malamu kende ko obomela ngai mwana na yo. Est-ce que vous vous rendez compte que Abraham abila mukana tongo abenga mwasi na yalobi ah mama tata nzambe alobi nanga lelo na boma mwana na boma mwana oyo mais nini linga ko yela bango linga ko sala poto Abraham linga ko benga mandoki
tala bombalo linga bomona ngana buti na 90 ans Abraham agarda ki secret na ye moko na nzambe ake kuboma mwana nzamba moni ki non kubomate abati empate. Bref, Abraham alongaki abengamaki ami de Dieu. Mais eloko nini tozomona lelo katikati na batambusi. Moi je vais parler plus pour na batambusi. Parce que biso batambusi nde baza ko représenter papa na babisika no so bazali. Mais tozomona lelo batambusi okomona motambusi aza na connaissance te. Motambusi azali na secret. Mais oza na secret okotambusa yo moko motambusi songi. Yo moko mama motambusi munoko etoboka. Soki to lingi to comparer bino batambusi to comparer bino lokola na ba médecin généraliste. Parce que ba médecin généraliste bazaka na posa batu babingaka bazwaka ba rendez-vous. Faut yambaka bato azala fatigué. Est-ce que na ba cabinet na bino ba passer bo yambaka bato? Que papa passer na zana posa na yana na ba problème. Bato bayaka te. Pourquoi bato bazoya te? C'est ça na lobeli crise de confiance. So mundimi atubeli na tongo quelques minutes déjà assez bimaki. Oroyana nda koza mama oyebisi mobali na yoza papa oyebisi mais balobi même réunion elingomba maelo mina lingomba ekoki ko bima libanda te mais biso notion ya secret ezalité makambo nyonso ko bimisa libanda omoni mutaye papa uti na mutaye ko tubelo yena ndako mama bana oyebi papa intel munoko pamba nzoka ye pas saka ne boye na boye ya solo ayi ko tubela lelo ye pas sur téléphone mama intel hey na bengi ototonga te nini kaka oyi papa intel nzoka beta ne libanda nini kaka o ayi ko tubela lelo ti tala makambo ezoleka katikati na lingomba etango kosala bongo ba semaine wane kolanda mate ekomika ya makambo bato baya kotubela ba musu baza ba promet sérieux mona zolo na ko confier ngo panani mam na kufa na yango poso akeka kotubela amiteki ye ko senga conseil na lingomba ndako nanga kimizali te mobala otambola mabeto mam oleza la secret ya lingomba ba gérer ngo ndeni ya ko protéger couple to foyer ya bato. Et comme si j'ai nakata ndaka nzambe ti o mona soni wana na ba muto wana moya ya société batambusi bayebi notion ya secret. Mais tant que yebi notion ya secret to ko tambusa batu ndenge nini to ko tambusa batu ndenge nini yango no moni ba désordre zo ko ba bisika muso pona nini batambusi bayebi secret. Mais so to za na secret to ko ka ko tambusa batu te. Total na Genèse chapitre 22 ndenge Abraham agarda ki secret na yena tata nzambe ndenge pezo senga biso ba oyo nyoso toponama ezala na ba choral wapi bisi secret fo ezala so secret zate musala nzambe ekotambola malamu te parce que to bana ko bimisa makambo ebimaka te bonganga nzambe balobaka bonganga ezali secret ezali te mutaye ko tubela ko confie ba problème na yepa tata nzambe yo zi ba problème wono comme si yango ya yo comme ko panza yesango jusqu'à niveau que aussi lisa mutu wana valeur wana ezali malamu te omoni to kene na exemple mususu totala ngona mukana tata nzambe ya kokweya ya mondimi principe méthode ya lingomba elobi moto soka kwisami avant que ni nasima ya lingomba fo babenga ye bayokiye pe batangeli ye mokanda ya tata nzambe ba nasima batangeli ye mibeko batalisi esika ya koende bakopesa ye lettre papa to mama okei nasima ya lingomba makambo ne sala makana église esala makana dimanche na miso bato te esala makana ba bureau bisika babengisi mondimi mais ya lelo to komi komona soki mondimi akwei d'abord mondimi soki ne sima lingomba ayebiti na kwei ba pesika lettre et non seulement ba pesa kutu lettre ba lettre za nango bakotanga yango lokola proclamation église pour bayokisa moto wana soni biloko wana ezali hors principe et méthode de l'église moto soka kwei akomi ennemi na bino te azali moto pour aussi laisser valeur te parce qu'il faut regarder ba personnalité ya bato totala mokanda tata nzambe Galates chapitre 6 verset 1 frère si un homme vient à être surpris en quelque faute vous qui êtes spirituels redressez-les avec un esprit de douceur. Soki moko katikati na bino ko esami bokangi asali mbeba bino ba ebozali na molimo donc bino batu boza ko mona kende kwa kwei il faut bo redresser avec un esprit de douceur na kimia mais bino bokoya na kotanga décision boye papa songola kesi malingomba batu mama mais ce n'est pas ça otozomona lelo ezali hors principe et méthode mondimi soka kwei akozala convoquer na bureau ya lingomba conscience na ye ayebi ke na sina salaki mabe
l'air bokotangela mibeko na kanda te na kimeno so papa to mama tala limabe osala ki boye na boye wana pona likambo boye mais kokima ndako nzambe ya tongo te kokima pe boye musala lingomba te mipesaka titango noso ekoki toza na posa na yo ozonga boteye na esengo nyonso nde mutu wana ko comprendre que nasali malgré nasali mabe mais lingomba nanga ezaka na posa nanga mais ya biso kokoma ya kotola voir même kobetela mutu batu banzembo ya basatana tout ça donc mais au juste toza na posa ya kokotisa batu na lingomba to ya kobimisa batu na lingomba foye ba mission na yo ezaka nini katikati na lingomba parce que yo mutambusi ozali mokengeli ya bampate yo zali balobi atampate moko kaka soke bungi okotika 99 foluka moko wana mais yo kolinga kobimisa batu soki bakokende bokende papa simo imbango aza pauvreté wana eza maloba ya batambusi te omoni yo lingomba oyo yo koboloba na batu soki bakokende bakende lingomba ekomi ya yo ezala batu mosusu batambusala lingomba bana na ye bayaka te na lingomba tata mpe wa mama toyebi bango mais ba oyo bayaka nde bango na yo komona pamba bandimi bazali ya papa simo kimbango bazali ya yo te langage faut zala ya malamu même moto akwei na ye mais tolobela ye avec douceur na kimia nyonso pe bopesi makambo wana bankengi bakende kotalaka ye baencourageaka ye mpo motu so akwei akomaka na bolembu mpe akomaka kilo nde mosala yango wana mais par contre biso lelo olie ya kotala milimo ya bato bazotambola non biso batambusi ya lelo eloko tozomona na bango nde tintsani na ye nde bekateli na ye akokisa poso yango te bakolongola ye mais yo oza mpona kokengela milimo ya bato to ozali mpona kokengela batintsani batie yo motambusi mpo okengela milimo ya bato okoki kozala lese te soki omoni ndaka nzambe baba ekomi kotikala bavide soki bato bazokoya te mama batongo il faut sala susi na yo me ndini bato bazodimine na église il faut balingomba bato batonda mponi bato bazoya te motambusi ayibi mabondeli te soki omoni batambusi bakoti beko seke elobi cérémonie eza na ningata ningomba mais kaka boye bakotaka mabondeli bango na bango bayebi yango te bandeko crise de confiance ezali katikati na biso mpona nini batambusi ebele baza na connaissance te et puis batambusi ebele baza na secret te mondimi azoloba ata bolobi boya kotubela nakokende tubela te mpo soki komitubela amiteki azozela mokolo kovoyager ou bien kende soki wapi nakende kotubela hier parce que soki abimisi ka secret elokola bozwi ye na maboko komi faiblesse ndenge wana te moni toluka boyebi to motambusi fo luka connaissance ya lingomba na yo oyo ndimi kotambwisa ezali très important to yebake makambo oyo tokosala na ignorance tokomema bandimi mpe na baerreur nakolakisa bino épreuve oyo nga na moni comme par hasard nazalaki kotala na église kimangisi na Zambie natala développement ya lingomba na Afrique naye komona ke na Zambie bakufelaki représentant na bango ya mboka wana ya Zambie mais botala kana bokota na Facebook ya Zambie botala ba photo ngana tirer ba photo wana à partir ya Facebook na bango et bembe ya représentant botala ndenge bato baza ya kufukama tous les mouvements ezali wana ba surveillant bato nyonso bazali ukomona ke bato bazo ya kopesa ba fleur ya kufukama est-ce que biloko na lingomba na biso eza normal eza na réseaux sociaux mokili mobimba bakomona représentant akufaki tala bandimne bazo ya kufukama et ye yo photo na ye mowei pe à son âme otala bino moko et bomona eloko nini bakomi chef spirituel et représentant légal de l'église imangiste paix à ton âme amen andeko na ngai omoni ignorance eloko ya boye boko défendre yango ndenge nini ko défendre yango nini donc ezali mawa ok biso toza kaka na droit ya kofukama liboso ya banzoto ya bapapa eza na moto moko te passer ya kokufa bato bake et obokene kokomake chef spirituel de l'église kimbangiste bandeko moni ignorance tolingi koyekola te nkamba ezali pona moto nyonso soko kaka okomi mondimi oza na droit okende kosala cours biblique mais biso batambu bato bazomibenga batambusi bayebake makambo soko okei cours biblique ekoki pona yo te ça suffit pas esengeli oluka bacharge ya évangélisation lokola bapapa Mario bazali na nkamba koluka kosala baformation mpona sur évangélisation
papa katemo bazali bakoki kopesa bino ba maîtrise pour la discipline oyekola po yo place okende osala musala ou alors toza libre ya kobengisaka Zambie eza en Afrique bakoki kosala demande na nkamba batiteli bango passer mobimba tozana ba passer ya solo qualifié ake kuna pesi bango asalisi bango séminaire de formation de recyclage pour etamboseli ezala moko mais biloka boy tozosala na lingomba ezali soni et c'est partout ezali kamba robomba mate omoni na ebembe toke na matanga baponi papa diacre ya kosala libonde azo niatela bato libonde le 6 avril ozomo ayebi même prière ya circonstance te tala le 6 avril azo niatango pendo zo sentir que possible lembaki mi azo continuer tisuka omoni parce que azo yeba na te esengeli asala nini bandeko to luka koyeba ba jeune kimbangiste to sala ba effort papa denge na bandai ko recommander biso koyekola to lingi koyekola te mais to lingi ba grade na lingomba so bokuta na mboka moko bobandi lingomba eza mabeta bozali kosunga lingomba mais boyoka na peto kene na nkamba koyekola bokoki mpe kosenga na nkamba botindela biso passer songolo bof afu bof ndenge tolobi aye kuna alakisi me tostika kosala makambo oyo tozokanisa na lingomba oyo nyonso ezali établi lingomba yango papa ye moki solokela alobaki lingomba mpona kotambusa yango eza yango simple parce que nyonso ekomama nyonso ebongisami déjà mais biso nde tolingi koyekola te tellement tolingi koyekola te yango tozokomema bandimi na baerreur okokende nkamba soki kaka fete esili po mbala moko nzela kinkole okoki kosomba bambisi na yo papa paser azongaki mama paser azongaki nini bambisi ezali bwe na bwe donc moni nkamba ezofasi nzela nkamba ezofacilité po kende sombaka bambisi na yo oya kosalaka commerce na yo mais okoloba teke ndenge fete esili nakende mpe koyekola nakende na babiro songo nasomba mikanda to nayekola koyekola nde eleki malamu moni okozala motambusi ndenge nini makambo oyo yo kolingi otambusela bato oyebi yango te esengeli yo ozala na maîtrise mpo bato baya kotunaka yo okoyeba kodefendre biso toza na doctrine mobimba mais doctrine yango yo moko oyebi yango te okozala responsable ndenge nini oza na mouvement yeba règlement d'ordre intérieur ya mouvement na yo eza normal oza nkengi yeba mibeko ya bankengi etamboli ya bankengi to ya balongi ainsi de suite yango na tozo komona pasi koyoka mutu bazolobo ngana yebi na ngati mais yo yebi te mais na yebi te mais to mona ka papa passer ya évangélisation na papa na biso na respect nyonso moni ba papa Mario bato moso boy ba papa Mario tango bazalaki nanu côté ya nanu ya pamboyo mais eso za na église folenga ozo sentir que papa passer azoteya mais to vivre ba prédication ba papa Mario mais ozo sentir que toza na ba passer c'est comme ça tu vas papa passer Mario tozi ba papa passer Elebe tozi ba papa passer Mayona yo pe ba bengi yo collègue na bango to tu ko sakane la lingomba pose benga ma collègue ya batwana na musala mais faut za travail biso travail ezalité yango na to saka soko voyager comme na nkamba papa mama yo mtokote okimi nzoto za malamu te mais soko kitika place za kambala mo nzoto ebongi po yebi ke lobby nango na maloba na place na sambela eza malamu te toluka boyebi tozali bazali belé baza na connaissance te ya makambo lingomba kozwa mikanda kosalisa bakopie eza mabete mais soza na maîtrise ya makambo zozwa so oza séminariste te so aussi formation tata bapesi ba livre oza na ba difficulté parce que ba détail ezate wana eza ba résumé ba photocopie osalisi mais kondima koyekola nde yango esungaka moto na connaissance sinon tokotia bandimi na ba erreur bakotuna likambo yo moko na motambusi oyebi te okosikoyo kote ya bato wana nini voilà crise de confiance toza nango bapoint oyo nga nalingi mpena to koyeba ya liboso moto alingi kosala nzambe na ye kosala nzambe responsabilité eza kaka mondimo oza déjà responsable faut toluka connaissance toyeba kodéfendre l'église doctrine na yo toliaka ngulu te mpo na nini tosokolaka molumbu te mpo na nini tomelaka masanga te tout ça ezali na kati ya doctrine na biso faut toyeba kodéfendre yango biso bandimi nyonso soki oyebi yango te eza mpe échec mpo na yo mondimi nyonso wana toyeba yango po tozala na connaissance ya makambo ya lingomba na biso balukutakano nyonso ozobima sala effort senga bakopi tusa mpo na nini otangaka oyebaka ndenge okoki kodéfendre lingomba yo motambusi yebaki nga lokola nalingi kotambusa bato mpo bato baza na confiance na nga fona yeba kogarde basecret na bango baproblème na bafoyer kosila te mais fo koyeba kobatela bato oyo ezotambusa kosambusa bango te kobimisa bamakambo na bango libanda te wana eza malamu te
oyo ya mabe papa lobaki to longola to tika kotia ba désordre na église ya omoni ba bisike belé ba désordre parce que ozo sala makambo yo yebite ta mundi makolo ba likambo ozo sala boezaka te akomi moto mabe to luka boyebi to luka confiance na bandimi baza na confiance na yo te parce que elobeli mabe monoko etoboka batu bazokima etali yo te oyo bakokende bakende papa simo imbongo za pauvreté papa simo imbongo za pauvreté yo ndo za wana pona okimisa bato moni maloba wana eza maloba ya mabe eza maloba ya mondimi te oyoki papa simo kimbango mbongo na ye bato yo zotika bato bakendaka bakiti etikala nango vide mais yo mama likambo na yo oyo yebi tintani na yo na bekateli poso bekateli epesami te bakolongola yo mate na bino eza kaka bokende fundaka bato na nkamba bafunda bino na nkamba te soko bafundela bino wapi bakende funda bino na Rome bafunda bino na nkamba po banomination na bino eutaka na nkamba esengeli obo améliorer misala bobongisa mais soko olingi kobongisa te bakofunda yo epuis so banome yo za nzete te baloni miso balongoli yo osilika pourquoi mosala ya pasi mosala pasi so babitika osiliki omona moto ayaka so une église takoma kandakanda oyoka voyage akimi bref tolinga mosala ya papa Simon Kimbangu etambola malamu to rendre lingomba service ya malamu ya mabeti moni kosala bisala sala oyo yebite eza mabe et puis surtout ça na courage peso ba peso mosala mbona za na compétence on a te obité nga vraiment mosala o na kosala monter parce que naza na compétence te mais c'est comme ça to ba côté mosala oyo eza mosala nzambe voilà nga na ko boya te na ko boya na yo misala muso ezo senga ba niveau par exemple intellectuel batia au secrétaire ya lingombo zano na niveau intellectuel te faut boya na yo mon balobi na yo bon papa yo comme chargé évangélisation bible ko tana yo banda kotanga te mais faut tout na bato na mengana évangélisation na kotana na sala na bi cours biblique te je maîtrise pas donc je maîtrise rien là na ko chargé évangélisation de au côté ya batuni parce que tant chargé évangélisation avec l'équipe bosso à défendre à l'accent qui non à ça na connaissance à lingomba vous a déjà chargé évangélisation dans le mamba lingomba vous ont que ça sonne moni to ko pe ko boya o to moni ke na niveau bongo tsanga yango tenga na zana makasi na niveau o na ko sala boy donc wana e kozala bien moni to lingi plus ba grade mais to lingi koye kolate to lingi connaissance te on est ali mabe donc to sunga lingomba to tika kotia désordre o nyonso tozana surtout ba o to lo ba anglais bon sunga lingomba ya Zambie balongola ba photo wana batiaki na réseaux sociaux et boyebisa bango ke l'église kimbangisi tokoki kofuka maliboso ya ebembi ya pasteur te ndenge esalamaki wana pe bakomaki chef spirituel représentant légal donc wana ezali mawa pesoni voilà thème nanga yango wana soki ezwi yo tike zwa yo kaka toyebake lingomba ezali ya biso te ezali ya papa Simon Kimbangu biso nyonso tozali bandimi okogangela bandimi okolobela bato mabe mais bana na yo ta musu na église bayaka te ba famille na yo ta musu bayaka te donc respect na mondimi oazo ko se sacrifier kotika ba problème na ye nyonso ta musu vi na ebo pasi mais akanga ya kotika na lingomba faut to pesa ka respect na bandimi considération wana faut ezala o bayaka pona papa Simon Kimbangu papa de ndangi dalobaki mondimi moto asalaka ayibiti na salaka yango muntu azotika ba activité na ye musuni atika kotonga bandako atika boyeba ne ba kozanga eloko me ba senyi mbongo na lingomba kopesa na ba pasi ya bamboka musutu bato ba vivaka bambogo ya pasi ya konyokama azo pesa po ayibiti na donc yo motambusi respect na bandimi respect na bato na bayelaka yo te bazoyela papa Simon Kimbangu soki bolingo ezali confiance ezali omona musala na biso e otambola malamu mais soki bolingo ezate oziki bomoto tie ozi orgueil tie bandimi bakolongola confiance crise de confiance erokota yango mona boyokani ezozala malamu te et puis moyen musala etambola malamu ezali te tika moto na moto azwa conscience na biso bandimi toluka koyeba tolinga tomeka pe koyeba ko se respecter mondimi basambusaka ete akwei na misa batu boganga papa songolo mama songolo non makambo wana esukaka na bureau tosali la principe et méthode ndenge wana to batela ba valeur ya batu to respecter bandimi to pesa bango courage soki bakwei po bakotelema bakozonga na biso to longola ba makambo ya pamba oyo ezake ya kinemi to longola ba staff ba passer o bakoma na ba staff pembeni na bango wana ndepasi to yebake ba nomination mingi zo salama okomona lobi mutabimi incompétent eza po nini ba nomination to sala ngona ba sentiment lobi to condamner nkamba za na problème te nkamba asalaka selo ba proposition na biso
tozwa conscience tosala mosala nzambe na solo selon silo nzambi ndenge papa lobaki na kombo tata mwana peni au centre. Amen. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali bana bakambo wana te ya solo lisanga ezali très important kasi et après eloko nini kobima pamba te likambo wana nazali kolobaka na bino mokolo na mokolo soko tosengi na biso bolimbisi te 0 sur 0. Aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusila te mais misoko bino nyonso tu bozali awa bosali université pate botrouver solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindo ekozala te. eloko wana yango wana nde tozali koluka